IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Akiti na nzoto wa motu na forme na ye po motu yo ase soumetaka na partie supérieure ko itikali na lola ndeko moni yeso bandeki kosala losambo asoba papa yo sana likolo. Alléluia. Et pas ya nani et pas ya force supérieure ko itikalaki asali formule ni ami tulisi ami kitisi pliba. Alléluia. Pour yo nanga to sala nini to monter to soit possibilité wana ya komata babili ake plus loin na kokufa ye kulusu kokufa o ya soni. Dernière mort à Israël, la mort sur la croix. Quelle honte! Mais uniquement la sagesse na ye oyo bat ba ko calculer te pona ko solder lola sans sacrifice à Christ muta kokota lola azate. Neto bandi kotanga na verset 6 par bilini meme ndambo ya malisi tina moko ya ko ochalo lendo ezate meme maliso aruke iki ko faire monter la pâte ozalia. Est-ce que ça sur la makamna zoloba o so sur la makamna oloba Nzambe mobimba azomi pesa satana chesungi soza mwana na Nzambe solo bonga mabango oyo mapa soza mwana na Nzambe solo libwaka soza mwana na Nzambe solo kita biso nyonso tondimela yo atielaki Nzambe motima Nzambe wangani Yesu kiki na omniscience na ye azoyeba mpena kende oyo eza malisa satana. Nzambe bamekaki satana sazobe Nzambe bamekaki te Nzambe balongaki te. Satana akoki koutilize ruse nyonso Yesu alingi kotikala kokwena piège na ye te. Alors tala mosali na Nzambe lelo mpe na koyebisa yo Nzambe tosambelaka azalaka na raison même asalaki eloko moko oyo tokoki komona lokola kwena piège ya satana alingi kozala kaka na raison po ye nde juge ya suka ya bajuge nyonso. Tala molele euta na monoko na yo ebima yende azwaka desizio ya suka. Meme satana ana pouvoir ya kokondane te nyamoi bakangaki ele kulusu bakondane yango esima te asekwa kaka. Oh Yesu afe. Alléluia. Biso bato tondimile lokola mokonzi mpe mobikisi tozalaka na esengo wana eloko nini nazozala comme objectif na biso kuwana ya kondimela Nzambe wana lokola mokonzi mpe mobikisi osala perde te kombo Yesu akomi faible towana kota malamu yebisa moningano biso topona mpe kote. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Amen. Amen. Est-ce que zana lisanga na bana na Nzambe bandimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi bazali awa lakisango na kobeta maboko mpe kofanda na yo. Alléluia. Exode chapitre 12 verset numéro 5 tomonaki exigence azala agneau sans défaut. Letoyi na 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 on a fait au monde basolo ba yende Kristo agneau sans défaut. Tomoni biloko ekokani na pako ya kala agneau pona kolokola masumu po esquiver kanda Nzambe. Agneau azala sans défaut. Kristo azalaki Nzambe azanga masumu Nzambe akokana nyonso misengelaki alata libabe oyo ya bato nde bapesaki ye lolenge agneau wana azalaki mpona koesquive kanda ya Nzambe. Alléluia. Balobi mokuwa nde moko te ezala ya kobukana na verset nango 46 tosali toujours Exode 12 mais na Jean chapitre 19 verset 36 kuna mpe bapesi detail wana mpona agneau ya Pâques na biso oyo mokuwa na ye moko esalaki nini ebukanaki te. Alléluia. Lili bayaki koprise mikuwa ya bamiyini mpona ekulusu tokomona yango lobi mpona kosupprime bato ezalaki kaka ekulusu te bande ekoboma bato. Mi brutalité wana menace ya nzala
menace ya douleur, menace ya bando na croix wana nde basije babandaki ko rendre l'âme. Mais si que kokani pa ina bango na basala fête na bango soki batiki ekozala mabe allez brisé. Pas basi tolobaki misère moko esalamaki. Babelele babuki ya liboso, babuki ya mibale, batali Yesu Masiya, moye babuki ezate asakufaki. Alors tozoki na koetiki yango. Lele babuki ya liboso. Yesu azalaki wapi? Normalement mibale baninga babuka nani? Yes. Comment bako sauter? Tala. Oye komamaki na lola. Meme pa ba komelaki yango moto azalaki te. Yango ekosala makakaka na mabele. Misère mosusu na zofokola yo. Mabele ekobanda kosibisaka kaka mokano na Nzambe mikolo na mikolo. Alléluia. Ne balobi inutile mutu à se plaindre à part pour la masumu na ye. Esengeli na mutu asala nini apambolaka Nzambe na situation nyonso. Po eza na eloko moko te komaka na se na mabele soki Nzambe alola proclama ngo te. Alléluia. Ozali awa kuna tozomona biloko esangana na pako ya kala e tozopusana malende yebe kuna anyo babukaka mokuwa te. Wana pe lia misuli na wenyo somoyo ata bilengeleke liyo kotia kro mokuwa te. Chibaka bwaka mokuwa. Ozali awa kuna babi makila na ye ebaniki ko servir na protection ya bandako bana Israël nyonso. Alors depuis na biso na Rome chapitre 5 verset 8 à 9 kuna pe tozomona le sang de l'agneau. Esquiver kanda ya Nzambe motangi tokotanga moke wana kaka moko kanda ya Nzambe wana olimbisi masumu na biso oesali ke Nzambe moye abeta biso directement ezate pona li makila na Christ eza support toke pas contre pas. Alléluia. Makila ne pesa support pona ko protéger yo na ngai pona ko permettre biso to atteindre le salut wana po bango babika bakende na royaume babongisilaki bango esengelaki makila na mwana na pate epekisakanda na Nzambe mpona kodétruire bana na bango ya liboso te lokola bilembo ya kufa. Antilera mosuka moni makila wana adetourne na ndako wana ake na ndako ezanga makila biso na malongi toyekolaki mutu nyonso andimela Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobebisi seke abatisamaki elongo na ye mpe asekwa elongo na ye. Alléluia. Romains chapitre 5. Verset 8 et 9. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes. Pourquoi? Grâce à son sang. Makila wana ezokokisa baisraélite mpo Nzambe atraverse ndako na bango. Makila oyo ezokonsidere biso mpe ezokokisa biso mpo loletanga biso bajiste kanda na Nzambe wana ekita likolo na biso te. Tala biloko ezokokana na paka kala. Matiti ya bololo Colossiens chapitre 2 tanga ngo malamu na basouffrance na ye na défilé ya croix pake nyonso ekangama na souffrance wana. Bango bololo pona ko signifier difficulté na bango na Egypte mais bololo ya biso pona ko mema masumu na biso. Biblia lobi kende akluaki yango na défilé na ye spectaculaire akongolaki mikanda nyonso ya condamnation. Alléluia. Abambaki yango na ekulusu ndeko lere Bible solo bango répéter mais soki tozongi na activité aolela azosenga ba mai azobelela papa pourquoi tu m'as abandonné? Ce n'était pas facile mutoki ne sokoma lokola makila. Alléluia. L'agneau pascal. Amen. Nani mokonzi na biso e? Nani mokonzi na biso? Yesu kaza mokonzi tokobetela ye maboko. Alléluia. Tozali awa Jean chapitre 6 tokende mo angolali banda verset 30 à 69 pour Afrique du 2 et tukokoma kino na suka te ndenge Nzambe akomema biso. Alors komango liso epai na yo pona kosukisa Luc chapitre 22 verset 1 à 47 tokokende nango mpe pona suka te
mais yokomango na mobimba wana nyonso pako ya kala etango nini sikoyo nde tokocomprendre Yesu azalipa na bomoi azampa te oyo ezanga défaut mwana na mpate olongolaka masumu mpe lipa wana oyo eza mele sans levure ye nde aagneau sans défaut nzambe moko abongisama mpo na bomoi na bato ye nde lipa na bomoi bato bakolia ye lokola lipo tomoni ya pasika wana bango baza na vie ndenge tolobaki keba bokristo ondimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi olekaka na mesa na nkolo te oasispe vie na biso l'éternité est liée na table oyo spirituelle repas spirituel et kabona ta mokete eza recommandation longwa na négligence ni liru na so comprendre pe asonama mama ngingiri ono bandeke ne mokolela mbosa nganda kanzabi mais wana na yebi na doute est-ce que na imagination na ngane bike mokolo moko to sadaki ne lambo mama kenda kanzabi te jamais telle de la négligence tout est montagne Yesu alingi tozala na négligence wana te yende pak na biso azobenga biso tolia lipa na ye tolia nzoto na ye Jean chapitre 6 verset 30 à 69 soki tokolia nzoto nete towana bomoi te bato bakabwanaka na nzoto ya Kristo baza bapaye bafarisien bascribe bato na tembe. Quel miraculeux fait-il donc, lui dire-t-il? Et monini tanga banane bandelia oyeba bébé pa yebandaki abimisili bango mapa balandiye ali bolaninga ka pona mapa na bimisila kibino ajini bango ali bango pe na kanda wale ko biloko na mwadiba nde debushi ne siko pona kotuna elemonini ya kitoko ya nguya oyo sali po biso tondimela yo bongo mapo na bimisa kizele mobele mote. Faut faire attention au Christ mbali beli tozwa makaba kanda Satana a manipulé la motema na yote. Alléluia. Et kotindo na ba décision moko bête même aux anator. Niti bango bazotu na Yesu. Ele moninya malamu oya nguya oyo sali po biso to ndimela ye. Yesu alinga ko bakaka siko na otota kola na mai. Apart wana siko ka botolia mapa nde bolandinga eza miracle be miracle te. Miracle. Mais nasi akanda na bango, nasi hypocrisie na bango, nasi endurcissement du cœur na bango, bako ikote yango. Ndenge bana le bon mingi basobosa na bolango nzambe na santé ta malili. Soka keya keya bike nene église pe na mona ngali kamuzamba sala kate. Nzamba libiso. Quel signe miraculeux fait-il donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel. Jésus leur dit. En vérité, ce n'est pas Moïse qui nous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui Alléluia. Ce que ça va qui n'a yonde na zoganga. Pour na yibi fallait la lipa wana. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Et ça dit, oya kitina lola, ya solo bango indirectement. Donc, ngai de lipa ya Pasca. Ngai nde, Yesu. Et qui donne la vie au monde. Oui, so pe sa bongo ipa ina mokili. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais ça, ils connaissent son lipa, on a confusion. Jésus leur dit, Yesu a ici par c'est moi qui suis le pain de la vie. Alléluia. Ngai ne nazali lipa ya Pasika, lipa ya bomo, ezali ne ngai. Alléluia. Ozali awa popa bailima na ngwe kokisa makuna peto moni lipa. Alléluia. Mais awa na paka sika Yesu azobeta tolo. Anyo ngai. Magile ko sopana ngai. Lipa ngai. Matita bololo ngai. Alléluia. Englobé pas
marque nyonso ya kala alati yango ye na nzoto. Amen. Amen. Nouvelle alliance ya Bwana. Toke motangi to 6. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Oyazoli kanangai. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Akozala na nzala te pe oyazondi melangai akozala na soif te posa mai te komela te. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que les pères me donnent viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Nyonso bandimila Yesu lokola mokonzi pe mobikisi lo letanga bango bakotikala kabana na nzambe mikolo na mikolo popo porte wana ekofungwamaka te ya sorti Yesu abwakisaka te loba amen to apatokei leta mololo po Yesu ayokesengo tondimela nzambo atikala fidele quelque soit natira bongo ina biso abwakisaka bana na ye. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celui qui m'a envoyé. Eloko bana kosala bango pasi mutana so ba uti lola mwana Joseph ba mona nkola na ye ba beta bale na terrain na bango asinga azala mwana kota Bordeaux na bango donc ayibeli ependa kende asaki na venir croquer Yesu ngale rabana ko kola tala makambo na ye lelo lo ba ye utaki lola na butube na moi mais na origine na ye. Alléluia. Vous allez avoir oh, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Pourquoi à perdre? Solde, oyo kakabakomaka na ville, solde. Donc, bateka cher. Les va comprendre que ne tout nango. Et yo kabalonge ti qualité. Allez basalini, ba quitter ça le papier moko impossible. Sans solde. Totangi Ephésiens chapitre 9. Liru totangi Hébreux chapitre 9. Totangi Hébreux chapitre 10. Tanga go minutieusement. Sans solde, ça les a dit. Sans solde, l'obiko est athée. Sans solde, tout ça kakabatou ya kala. Condamné le sacrifice. Oya mikolo na mikolo. Oya kokite pona kobikisa. Et kokite pona kosilisa kanda nzambe. Bato nyonso bandimile sur le kola mokonzi pe mobikisi. Alléluia. Ba kota lola. Tala ondimila Yesu le kola mokonzi pe mobikisi. Na ndenge ya masekite mina motima na yo mobimba. Alléluia. Leo les a kofungoma. Yi azo confirmer maloba na ye. Oni maloba na nzambe. Okenduluka mona ba verset moko minene te. E fandi na ba epitro totanga kapeto neglijaka. Tando. Alobi na kocha mission na ngai ezali na cha moko te oya yepa inanga libanda. Na benga na mutu moko te. Azala zanga. Azala kokate. Nde balobi tina kocha lolendo. Ezate. Po bato nyonso. Basumukaki bazalaki privé na nkembo. Na nzambe. Bato nyonso pe na nzela ya mutu moko. Alléluia. Bazwi ngolu kote pai na nzambe. Na nzela na sacrifice. Ya agneau sans défaut. Alléluia. Alors match carré. Nzambe wana na lola atali. Atindi Mosi 0. Atindi Samson. Akomo bala badelila. Atindi Mosi. Atindi Aaron. Accompagner Mosi. Asali là-bas na Israël. Faux. Apita pa machine à réduire moula bateau. Perfection ya race humaine. Genèse 6. Tenga ngo malamu 7. Tenga ngo malamu 4. Tenga ngo malamu. Mona ndenge bana kaye bazobunga tilikolo. Donc Nzambe ameki na ba formule nyonso. Les ratali mabele à comprendre sikoyo ngai moko. Funa sala nini? Na kita. Asali te doublement. Atiki partine moko na lola na ndenge na ye. Alléluia. Al akiti na nzoto a motu. Na forme na ye. Po motu yo ase soumetaka na partie supérieure ko itikali na lola.
Ndeko moni Yesu bandeki kosala losambo. Asoba papa yo sana likolo. Alléluia. Et pas ya nani, et pas ya force supérieure o etikalaki. Asali formule ni. Ami tulisi. Ami kiti ici plus bas. Alléluia. Pour yo nanga to sala nini? To monter. Tout soit possibilité wana ya komata. Babili ake plus loin na kokufa ya ikulusu kokufa oya soni. Dernière mort à Israël, la mort sur la croix. Quelle honte! Mais uniquement la sagesse na ye, oyo batu bakoki ko calculer te pona ko solder lola. Sans sacrifice à Christ, muta kokota lola aza te. Ndeko bandi kotanga na verset 6 par bilini, même ndambo ya malisi tina moko ya ko chalo lendo ezate. Même malisi wa muke eki ko faire monter la pâte. Ozalia. Est-ce que ça c'est sur la makamna zoloba? Oh, c'est sur la makamna oloba. Zambe mobimba azomi pesa satana chesugi sogi soza mwana na nzamba solo bonga mabango oyo mapa soza mwana na nzamba solo mibuaka soza mwana na nzamba solo kita biso nyonso tondimela yo atielaki nzambe motema nzamba wangani Yesu kiki na omniscience na ye azoyi bapenda kende oyo eza malisa satana nzambe bameka satana za zobe nzambe bameka kete nzambe balonga kete satana kokai koutilize ruse nyonso Yesu alingaki kotikala kokwea na piège na ye te alotala mosali na nzambe lelo mpe na koyebisa yo nzambe tosambelaka azalaka na raison. Même asala ke loko moko otoki komona lokola koyi na piège ya satana alinge kozala kaka na raison po yende juge ya suka ya bajuge nyonso tala molele uta na monoko na yo bima yende azwaka décision ya suka meme satana ana pouvoir ya kokondane te nyamoi bakakaki ele kulusu bakondane yango esima te asekwa kaka. Oh yes, a fait. Alléluia. Biso bato tondimile lokola mokonzi pe mobikisi tozalaka ne sengo wana. Donc eloko nini nazozala comme objectif na peso kuwana ya kondimela nzambo wana lokola mokonzi pe mobikisi osala perde te komba Yesu akomi faible. Toana kota malamu. Yebisa moninga no biso topona vrai côté. Motangi tokei tosilisa. La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Et moi, je la ressusciterai. C'est que ça y est, quelque part, azopeta pouvoir na ye, lokola lipa, pe azota la incarnation na ye, puissance na ye. Ya komema bato bandimi liye po objectif ya bwana oyo baliaki lipa wana babimaki na paka wana po bakende vers Canaan biso tozolia paka nouvelle alliance po tokende vers le ciel. Alléluia. Donc yinde ata kufa akolamusa biso tala meme bakoko na biso bakufa kitoza na avantage. Apocalypse 14 balobi kuna esengo na bakufi kati na Yesu Masia kwa nini misala na bango ekobila bakotala meme okufi nzamba ko sekwisa yo oko profiter na misala na yo. Ozaliawa alors surtout moningo sai la bantabeli yo kana yé la bina base yo yebeleke wa yo mo base wana biko lingo yo migolo lingo yé na roti nzambe bombilanga place monene na lola ndenge na kovimba na pena na lola so moni photo na lola oni mateke zakanga amen na kovimba na pena donc na panda na lola na oni sapina mutu na otala batu na si yo na ibina biso kozala kote wa ocha motema na maona zalaka nango tuna frère na biso Lazare na mvwama na lola makamba mawa ezalaka te o limbise kaka a côté na biso simbaka na côté moma ya ngoyo ya kondimela Yesu Masia na motema no penda mobimba. Alléluia. Yoka biloko toke papa yoka makamba nzana
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, moins que le Père qui m'a envoyé. Et moi, je le ressusciterai. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Pourquoi? Parce que mon livre, mon sang, pourquoi il y a même une connaissance exacte, akoya après Koufanaye, vite de Kozalate, Yinda Koekusa Makambu, Nios, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En effet, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Alléluia. Il y a la différence à Mapa. Lipa contre Lipa, Agneau contre Agneau. Lipa la bango wana et traversa bango lisobete. Bakufa. Pour pas soit bon inaseko, misé la Christ et salamaki akitati na monde inférieur de la terre. Pour na enseigner bateau bakufa qui avant même de liche. Pour bango pe bayoka sango malam. Soki bongo te, bango nyonso bakufa kala avant kufa Kristo, avant venir à Kristo, balinga bakota fait. Mais biso lelo tozwa bolo. Alléluia. O tozo nimile lokola mokonzi pe mobiki si to participer kana misa na ye. Dala atato kufi to kosala nini? Quoi? Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Alléluia. Alléluia. Luc 22. Lipa na baliaki ezali ombre ya nzoto ya Christ. Lipo biso tozo lelo na Pasika ezali peda véritable corps. Lipa o ezali kaka lipa simple otokomite na nzoto ya Kristo ndenge ye moko asalaki yango. Tala origine na babako. Tala valeur ya lycée kwa pe ya kufa Kristo. Ya ba douleur ni ya vini na mabele. Tala changement ya bapak na kanza tosuki wana. Et to comprendre kuna diviser koti. Balabi misusu wana balanda qui était lisusu banda mokolo wana ni batuni le reso batikala ki tozongi na temple tozalaki nango aki iriono tokokende pai na nani soki pai na yote yo ndo sana baloma bomoi yo kaka ndo za mesia zambe mosusu azali te tala ba vrai chrétien to lendi sa kondima na biso to bimana ba pensée négative na kososola nsambe lolenge ya kala. Il soit vrai. Mais ça n'a pas certain. Bateau va me la kango ba saba qui soit solo. Bateau va me la kango ba lati sama na pouvoir à lycée quoi. Bateau va me la kango ba za bateau yo. Bateau sa kama la konaza. Bandimili lokola mokonzi pe mobiki ici. Baba tellement capé gérer pas inaye. Pour Christ on dit même dépôt ya bana nanzali. Kufa et bébé wana. Et pas il va moi que dekolala kakuna. Zambe muta garda ka dépôt wana. Moyo bana ko bimila bato ezate moyo satana ya kosenga yo nenga senga ki nzoto amose ezate
pour sakanela ngo. Et ça n'a pas tout ça simple là. A kufil lelo satana zo nzoto na yi. Atambola na mbinza, abima na bandali. Alota moto, ona lota ke ndoto, aya ko zongi la basani na yi. O zongi la basani ndengini. Wa léger. Satana lata ki nzoto na yi. Tala mosali na nzali. Biloko tozo négliger. Et so komisa biso makasi. Même les consciences na biso. Moi diable a troublé pe na biso profondément exacté. À part ma circonstance à vie, ndenge na zote ya boye na toki, na kolbate yeso po ni otiki nga na toka. Non. Mais ba parti ça caché. Bana na zamba solo. Nde lobi na kundela kabino bitumbo misu na bineso monate. Tuloba kamona minoko, mais to viva kangote. Bato bandimi la Kristo, balia kanzoto wana. Kolia zoto, eza ko croire. Na oya ye. Komila makila na ye, eza ko croire. Na sacrifice na ye. Kondimili dans l'ensemble, eza ko croire na mobimba na ye. Aza mwana, ayaki, abota maki, lokola moto. Ateyaki biso. Aliaki na biso elongo. Nde tokomona pe lobi, akufaki na biso elongo. Tokomona pe dimanche, asekwaki, pona koyeba ko confirmer. Alléluia. Des éléments nyonso alakaki biso. Est-ce que ça n'a pas nzambe bazali awa? Nani mokonzi na biso e? Nani mokonzi na biso? Le chapitre 22. Pakakala ekomi pakasika mukolo wana kaka. Soki bateya yo ngote, tiango na mutu na yo. Kola na domaine wana. Echangeaki kaka na mesa. Surprise. Moyepe batu na mutu na ezati. Amen. Vous allez? Le chapitre 22. On a le verset 1. Tout qui t'a katipa ina wokata yo. La fête de pain sans levain, voilà, appelée la Pâque, oui, approchée. Alléluia. Vous comprenez? Balobi fête sans levain, oya babenga ki pa, oya mose, oya bamona me dimiger. Et comme il pene ne babali kozo ba précaution. Ya kofeta. Les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient le moyen de faire mourir Jésus car ils redoutaient les réactions du peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs prêtres et les chefs de garde sur la manière de livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Wananzambe yemoko mutandimi po alobaki yango déjà. Mwana na moto akonyo kwa bakoteka ye epai na batu mabe nyonso ne lobamaki. Mais yo miango nyonso mokili kosalela yo nzambo afandaka na lola zomona akotekisango esalama te. Nde David azoloba, je vivrai, je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Malgré tout mitemo asauli na kokufa te mina komona makambo nzamba bongisa pona bomo inanga. Amen. Mais oyo yi Juda asosala miango po ekomama. Ndagangela ki pete totanga ki biso na bino soka kufite ndenge ni tokobika. Donc tika yula teka neye soka kanzaka o succès buzoba isa na avantage na biso ba Kristo. Soka kanzaka ko parti macho satana longa rien satana ko tika laka ko longa ta mokolo moko te. Le jour de pain sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Ikoki. Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche. Suivez-le dans la maison où il
Et dites au propriétaire. Quel est ordre? Le maître te demande où est la salle. Où est la salle? Mais à quoi on va gagner la salle? J'ai pas battu au Sengayo, pas que mon coca. Mais il y a petit salle mobile. On est le balois quand on se va combien? Pour pas mon conseiller soit ça la nini, affectez pas. Ok. Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparez. Ils partirent et trouvèrent tout comme il est là. Et ils préparèrent là. Quand l'heure fut venue, il s'est mis à table avec les 12 apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, Amen. Elle leur donna en disant. Amen. Cérémonie, prédication, il y a table na biso tozulia ya moyo. Les tozo sambela tokoti na kolia ilalo. Amen. Tout mon imitation. Mon colonie, mon kola Pâques oyakala. Babongisi yango Pâques oyakala. Na mesa a changé. Abani ko pesa ba instruction ya nouvelle alliance. Ya pas kasika. Pas oyakala. Balabaki boko sala kango pour la libéla. Bako pe ya sika oyo tolanda azoloba boko sala kango kino boko tsina likolo ikoya toko kata kate mikolo na mesa ya kolo au Christ. Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance. Mon sang qui est versé. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Alléluia. Amen. Ozaliawa tikanza mapakola yo tikanza mazala mosubi na yo tikanza mapate la libota na yo na pako tikanza masalelo makabona na sala te ami monisa na bongo ino na ba domaine nyonso. Alléluia. Yesu azoya kosomba biso tolobi nini na ba sacrifice bandoki nde baliaka bato bandoki ya mike banzambe na bango batindaka bango sacrifier beaucoup po bozala na nguya bopesa biso makili ebele bokritisi nde banzambe na bango baliaka bato soki akufi formule nem détourné mais nzambo ya biso aliaka bato te mais yende amiliaka po biso tozala na eloko nyonso toza nango posa ndeko na pako oyo soki nano linga Yesu te linga Yesu na motema no mobimba soki nano zwa décision koservir ye te eza moma malama kozwa décision kosalele na bomoi na yo mobimba tika nzamba pambola lingomba tika nzamba pambola